Ma mission TV, le miroir du monde. Batebele bazo bakena atuma tuba na kokine pe kotikala ba ko protéger na ba députés provinciaux bakeba. Ezali na kata constitution oyi ko empêcher justice esa musala na ngote. Soki bo sala ngo seke bo bafouer mibeko ya mboka. D'où ceux qui va me protéger à tout, ils vont risquer la fermeture de l'Assemblée provinciale. Ils vont l'Assemblée provinciale à Congo central parce que c'est Salama Nathan où il a fait Jacques Mbadou, paix à son âme. Et c'est Salama bah désordre de Bimanati, ministère intérieur, bah soit décision bah Kanga Assemblée provinciale on a dit et si là qui Assemblée provinciale les arrêtés. À tout matuba na combo na Tangami vice-gouverneur Tangakié, bah stikaye na beaucoup de justice a présenté bah moyen de défense pour que ceux qui azali na ye aibi Kamouté azali innocent, bah otikaye on peut bah raison c'est la fonction, mais ceux qui azali coupable azali na makambu na kata azali commanditaire nega ba koloba ki wana franchement il fallait assibir mibeko parce que nul n'est au-dessus de la loi. Dès que maman mimi azana Canada un passeport canadien akenda na ye azana Canada ayayiga asali buso bana ya zoni na ye po azana passeport na ye ya mboka libanda toki balobi mwana moko baboyeli libala pona makambo maman ne salimi na Congo central. Il faut vérifier atuma tubona zali kosala makambo ya mabe mingi ozo comprendre basoka babengi na téléphone ya mbakate ata mukonzi na ye abengi ya mbakate azana bakonzi belete azali na issue na parti politique non ata bengi ya mbakate ata sali ya mbakate zali orgueil ya pamba vanité de vanité rosa na combien les vanités de vanité mbacha c'est quelqu'un d'excellence mais atuma tubona ngana on a vient na ngai soto kutani boya le kangata vient na ngai maintenant soutenir nde musala via sala raté ne façon na ko salela nde na soutenir raté mais atuma tubona c'est mon vieux je n'ai rien à voir avec lui vient na accompagner na travailler na ye ba ne belé comprendre mais ils allaient acharnement mais nazo déplorer nde système ya travail na ye via ça un entourage moya malamuté s'il faut qu'on se le dise directeur de cabinet na finga ba ne Congo tiro ba na kanda na senga pardon te fasenga asa communiqué officiel senga pardon ba ne Congo ba banda esi ba na matadi on na banda esi un directeur de cabinet ya gouverneur à tout et ça la biso pas city lo kanda ona et ça la peuple ne Congo donc fasenga pardon na communiqué officiel président Fachi aye na esprit mususu discours na ya lo ba ipe mabete alobi parce que ma poser une question moi pesa ye pe kanda balobi ke yo zali marionnette ya président Kabila na Martin Fayulu habité dans un président de la République soit dans la marionnette mais na ko so ngisa Moïse Katumbi na mboka te pour Moïse Katumbi azali opposant ou azali acharné donc azali na acharnement moko na Joseph Kabila idete mais yazo ngisa abimisa ba dio mindongala abimisa ba fan diongo abimisa bango tout azong se bato ba blo na bango ba kanga ki injustement. C'est-à-dire, à président à la décision. Celui qui avait nommé, il peut doit révoquer. Le ministre Belé va bunga. Idéologie à autorité morale, c'est moins éthique. Après ça, la présidente de la République. Il y a le ministre, on a redevable et pas il y a président de la République et non, et pas il y a autorité morale. Ma mission TV, le miroir du monde. Bozala kaibele butu lokwa na moyi sepo ya kotala biso ondile ma mission TV na kati ya linaka na biso na bino mbongwana tolobaka sepo ya mbongwana butu pela mako na moyi bande ko balanzi atume na banso boye ipi bolanzi bola moli naka na biso na bino bongo mokolo so pena le tozongeli mwa mokena matali bongo actualité maima ko lekanonte ya Congo central to bongo biso na bino ete session extraordinaire efungwamaki sepo ya kotala dossier ya affaire mama mimi affaire gouverneur pe vice-gouverneur boni makambo ekotambola osika mo pa matelobi penza matadi ezalaki ya koningana nzela ezalaki te solo mosala te bayimbe ko babimaki o te nzela pa koloba balingi nde solo lilingi ya malamu to pe image ya Congo central et taisama boy longo bani kasi na ndenge ya mabete tika to pesa pe mbote na bala kabiso babino papa Sylvain lobi moi moqué discours ya président Fachi na mboka Belgique moi mingi interview na sakina TV5 et pas il y a le bas qui était à cause makasi pour être corruption longa oyo et simba qui makato pe
akonzaki bokonzi ndeko Kabila ye penda lobi ete il faut asukole teni mona kasi likambo yango et la mosimo réaction ya bandeko ya FCC bango pe batomboki makasi ba koloba boni boni akoloba likambo ndenge wana na etando monene lokola omboka Belgique boni boni likambo yango e tokolobela yango awa elongo na mwana mboka Claude Mavinga azali bongo motambo sia ya fondation ya Claude Mavinga pe mopandisango na kati ya Kikongo Fasi ezali bongo présentateur na kati ya Kikongo Fasi pe lokola Nkongo azongi supo na mbalaki balisi kwa koloba na matali bongo image ya province na ya Congo central tika to pesa mbote na ndeko Didier Matondo Masueka ma depuis États-Unis et la landa kabiso tango nyoso elongo na ndeko Saint-Marcel na groupe 13 colonie otaka kabiso de partout mbote ndeko Claude Mavinga mbote ndeko na ngai Sylvain ndeko ma mission il faut signaler que Bossala Moussala Kitoko yango soki basango ezali toza disponible pour répondre à ma préoccupation moni bato tout baza na mikili ya poto bato baza na Congo central na matadi partout baza na posa ya koyeba nini yango ezali koleka na Congo central et biso intake ba natif ya Congo central bana matadi nous sommes obligés ya répondre parce que toza sur place tolandela makambo ngo ndenge ezali kotambola bane Congo baza na besoin ya ko laver image to ba ko sokola image ya Congo central oyi beba ki na makambo leka ki affaire mami mais kasi tout monde qui c'est sûr extraordinaire et fungama ki mokolo ya lobby c'est pour kolandela dossier pour dossier na koyeba nani solo asala ki po te maso mona mosa matako mami mi akimi na mboka États-Unis ya na mboka Canada. Merci beaucoup Ndonanga Sylvain na ngai na signaler avant tout na opesa longoni ya mingi epai ya procureur général près à cour de cassation mbala o toza na posa état de droit o biso to anda ko lela banda kala et cette fois-ci na bandi qui avec président Félix Tshisekedi et moi ba sini nango bilembo bandi ko monana moni na mboka na biso toza na problème moko ezali sérieux to ko complémenter mutu te soki mutu azali ko sala musala malamu tozelaka so mutu akufi tosimba micro to bani ko tsala témoignage que mutu wana azalaki musa azali malamu asale musala malamu mais tant mutu azali na vivant il faut complémenter pour que azo sous force et on continue ça malamu lelo il faut qu'on se le dise avec le président Félix Tshisekedi tout le monde qui est là makambu vena ezali ko s'améliorer le lobby session extraordinaire fongama na Congo central ezali par rapport à lettre oyo procureur général près à cour de cassation à Tindaki na assemblée provinciale pour te ebi ke masolo ya décentralisation ba province nyonso bakumba makamuna na bango moko donc senga ezape na kati ya mibeko likondi na constitution mboka na biso donc c'est-à-dire ba province ezali indépendance c'est-à-dire so bengo zo likamusongolo pa kalabo juger le morboé faut pas recourir na province gouverneur a été élu et pas députés provinciaux. Comme mes alliés bureau et assemblée provinciale via son président, le docteur Matoussi, la commune qui va me refaire l'enquête pour établir la responsabilité, na ba salaki makambwana, yangope comme au monaki ba yokaki déjà gouverneur à tout, ba ki yenda zali commanditaire. Alors comme azali gouverneur ba ko kangaye bongote to ba ko samseka bongote il fallait assemblée et livrer assemblée provinciale et livrer na boko ya justice pour que justice et ça la musala nango malamu et bato bele bazali ko sala confusion que lelo oyo bato bele bazolo bakena atuma tuba na ko gine pe ko tikala ba ko protéger na ba députés provinciaux bakeba ezali na kata constitution o ko empêcher justice et ça la musala nango te ceux qui ont c'est que bafoué mibeko ya mboka d'où ceux qui va me protéger à tout et qu'on risquer la fermeture de l'assemblée provinciale bah qu'on kanga assemblée provinciale à Congo central parce que c'est Salama na temps où il a fait Jacques Mbadou paix à son âme et c'est Salama ba désordre de bimanati ministère intérieur besoin de décision ba kanga assemblée provinciale on a ti et si la guerre assemblée provinciale les a quitté ils ont répété donc ba keba to yusu ko kwa na piège wana base à la sage atuma tubana kombo na etangami vice-gouverneur atangaki ye bas tikaye na maboko ya justice a présenté ba moyen de défense pour que ceux qui azali na ye ayebi likambuti azali innocent ba tikaye on peut ba raison c'est la fonction mais ceux qui azali coupable azali na makambu na kata azali commanditaire nega ba kolobaki wana franchement il fallait asibir mibeko parce que nul n'est au-dessus de la loi même au Konzambo Kazali Kolo mibeko te donc tout le monde doit être soumis devant la loi donc mutaro le kamunia o mibeko o ezapona été azate biso tout alors atuma tubona azala sage
po toyoki ke mwa mbongo ezotambola toyoki biso toyoki balobi na biso non ndeko mwa komenga depuis mikili ya mindele alobi ndeko Sylvain aza awa kasi na kozwa bainformation ya province nanga Congo central boye elongo bani bayebisi biso na koloba ete balobi awa mwa kanyaka ye kotambola po ete baluka babatela moto ya ndeko atuma tobana mpe atika lobi na ngbendi wana lokola gouverneur soki balobi kanyaka ezotambola mpona koprotéger atu wana na okamwa te atu ye azali produit ya corruption mututu ayebi yango nazopese bien bamona ngai oyo ayebi so babi mbongo ezotambola naza na preuve te mais eza yango style na ye wana vraiment franchement na koyi kodouter nango te mais ce qui est vrai badéputé soki baza mayele eza mbongo ya leta bazwa mbongo balia na bango mais revoter bacomprendre sinon lobi bazonga bachômeur baoyo ya tiela bazonga tiela baoyo ya lukula bazonga lukula baoyo ya wapi bazonga bakoma bachômeur pamba yango ngai nazoloba balobaka aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre d'années donc tozali bajeune tozali bana mike mais topesa mpe makanisi topesa mpe mayele bakulutu mpe balandi mpo tosala mwa tro na province yango te toaccompagne bagouverneur ebele toyebi ndenge makambo yango esalamaka bazwa bambongo balia na bango eza mbongo ya leta mais bavote pour ke atu akende na maboko ya justice basambisa ye mpo soki basambisi ye te bayebake intérimaire wana mantupa akozala kaka atu akozalaka na ndaku Justin Lemba akozala na ndaku nde tolabe mama mimi aza na Canada ana passeport canadien akenda na ye aza na Canada ayai kaka asali buzoba na ye azongi na ye mpo aza na passeport na ye ya mboka libanda toyoki balobi mwana moko baboyeli ye libala mpo na makambo oyo mama esalemi na Congo central il faut vérifier réseaux sociaux mpe ezala na makambo nango makambo tuso bayebi so il faut vérifier mama mimi ye ayokisi deja bato soni bane Congo nde nazo biso boye bamama ya poto bazali kobenganga bazali kolela babi mavinga biso tozali bamama bakongo toza na luzitu basi ya bakongo baza basi ya luzitu so bali mwasi ya mokongo mutandu mundibu muyombe musingombe osepeli mpo baza bata luzitu mais oyo mama mimi alakisi c'est-à-dire que tocomprendre ki azwa culture ya bane Congo te heureusement lobi ki autane Canada ye asali bakuna ye azongi na bambongo na ye esili mais balobaka bien vérité ezali te tue yaka maleme na escalier ekomaka lokute yaka na ascenseur oyo basali boye bayebake justice eosala mosala nango bakoétablir responsabilité na mutu pour ke bayeba kosibir oyo basali même bandeko batindaki biso mutu na balobi papa Sylvain twana mpe ndeko mavinga aloba na ye pourquoi na ntango ya liboso ntango oyambaki ye akotelaki mingi ebe ndeko mbachimbacha pourquoi oyambi de deuxième personne sur ya banekongo mama mpe balobi kaka likambo ya ndeko mbachimbacha to bandeko mbachimbacha nde azali excellent ye nde ayebi kosala malamu ye nde ayebi kobatela province ya concentré malamu koleka baninga basusu to te merci beaucoup ndeko na ngai tuna moko kitoko balobi pourquoi tant on alekaki to aliboso nalobelaki excellence Mbachi nalobelaki ete yo moto tunaki ngai esengaki na répondre et puis bandeko mosusu ya minga nazalaki te bango mpe bapesi yo même réponse na biso par rapport ya personne ya honorable Simon Floribert Mbachi biso tolobaka boye omoni mutu soki ozali kosala malamu wana ekolanda yo ti mokolo na yo ya suka soki ozali kosala mabe wana ekolanda yo ti mokolo ya suka soki ochange bizaleli te honorable Simon Floribert Mbachi oyo ayebi ye oyo akutoya ye oyo azala penepene na ye rang social oyo aza nango aliaka na bato nyonso ya classe sociale nyonso le plus démuni des personnes honorable Simon Floribert aliaka na bango table moko ezala azalaki gouverneur mutu akufeli na secteur wana gouverneur alongwe mpa na ye ake na matanga ya quartier so mona ngo wapi faut signaler babiloko wana de okusu mpe ane kosala ngo pourquoi natangi de okusu mpo na justement natangi ye parce que so mutu asala mamba malamu ndima ye soko ndimi ye te ekomiki motema mabe atuma tu bwana azali kosala makambo ya mabe mingi ozo comprendre basoki babengi na telefone ayambaka te ata mokonzi na ye abengi ye ayambaka te aza na bakonzi ebele te azali na issue na parti politique non ata obengi ayambaka te ata osali bayambaka te ezali orgueil ya pamba vanité de vanité okozala na combien mais vanité de vanité Mbacha c'est quelqu'un d'excellence vie ya moralité aza na moralité ya kosakana te vie ya éthique pe morale aza na yango soki ozosolola na ye vous sentez que je parle à un homme d'état Mbacha azala gouverneur pendant 5 ans
et à se faire élu comme député national en 2011, a sali démission pour azali la culture ya Kasavubu. Azali la culture, c'est-à-dire que je fais mes 5 ans et puis na démissionné na ngai na ke ko vendre dans l'Assemblée nationale. Mutuma ako tika la pende ki mbuta tika la ki. Ako tika la ndenge ba gouverneur bele ba Julien Palou ba tika la ki. Mais a comme député a démissionné na ye. Ne na zo solo ne ba jeune ono ya mbaki na ngai. Honorable Mbachiba tatinda na bisote. Nazo rappel mo on a été. Nazo ebisa na kombo ya Nzambe, nazo 100 francs ya honorable Mbachiba te pona ya awa. Na kombo ya Nzambe. Mais comme Azali modèle de vie, c'est un modèle de vie pour plusieurs jeunes à Congo central. Azo incarné ba vision mo ba valeur mo ba jeunesse nyonso ba balanda. Sa façon de vivre. Aza sympa mo kozana idée. Et puis la chose publique, quand il était gouverneur, il rendait toujours on rendait toujours compte rendu na population. Non, tout ça bloqué dans la situation boé. Et c'est tout ça la boé. Vraiment côté qu'on a la rétrocession et la population dans la faut tout ça la boé. Aux antiques gouverneurs a un respect à peuple oyo ba voter qui est via ba députés provinciaux. Alors gouverneur mutu ya bongo ba jeune balanda comme modèle te pourquoi? Mutu oyo a message au conseil ba jeune bolanda nzela nzambe. Bo sala boye. Il faut que ba jeune ba kumisa ye. Na li ana pesa ngambongo te na zolo ba oyo ya solo. Que as un modèle de vie comme as un vivant, il faut sentir que non, bah jeune belé bazan na posa ya rolanda nzela o ya landa. So na bazan belé, Miller Lutelo, est-ce que c'est un bon? Miller Lutelo c'est un bosseur, c'est un bon gestionnaire. So à Gérard Oebeka. Miller Lutelo était le DG de l'Oebeka. Voilà comment il a modernisé l'Oebeka. Oebeka est comme un système électronique, so mutu ko mati ba pesio taxi prix il faut fouta. Mais le lo comme il fouti. Comprendre? Si on a Tangi Antoine Gonda, c'est quelqu'un aussi de valeur. Si on a Tangi Santé Ninzinga, c'est un jeune. Candidat vice-gouverneur, c'est un jeune. Mais on s'est dit jeune, moi, éthique. Si on a Tangi président Roger Mouakaza, sénateur, c'est une valeur honorable pour là. Baza bato ba bundaka pona o etali état de droit pona o etali ba bonne gestion des choses publiques. Bango baza belé. Donc ça dit que toujours quand on va combat mbati pour un sentiment te soko lukisu mutu so Congo central ata oyebiete a robé so même makam on a zobisa yo mbati mbata c'est un modèle et puis population ba senga qui est na 2018 malheureusement to ebinde ba élection les gars qui to na choisi mais pour la population mutu voudra heureusement j'aurai un grand hommage au chef de l'État ou à l'obagi qu'il faut vraiment battre la mambo bien ba voter ba gouverner à suffrage direct c'est-à-dire ba député ba vana non rien population ne voter ba gouverneur na betolo solo à Congo central une fois besoin de voter gouverneur moko paix à son âme Fukaunzola to enda ko zoyer na bilanga to zoyer na ndaku na ye to commissaire gouverneur na tango ya musée Fukaunzola ba ba biswa ba changera honte c'est-à-dire par rapport à misala ou à salaka azali gouverneur te papa oyo azali par rapport à moralité par rapport à dynamisme te joy photo chai papa autorité to zuye mais atuma to bona ngana wala vient na ngai so to kutani boya le kangata vient na ngai maintenant soutenir nde musala via salaka te ne façon na ko salela nde na soutenir raté mais atuma to c'est mon vieux je n'ai rien à voir avec lui vient na accompagner na travailler na ye ba ne belé comprendre mais ils allaient acharnement te mais nous avons déploré le système de travail na yé via ça dans entourage mo ya malamu te s'il faut qu'on se le dise directeur de cabinet na finga ba ne Congo ti ba na kanda na senga pardon te fa senga asa communiqué officiel senga pardon ba ne Congo ba banda esi ba na matadi on na banda esi te un directeur de cabinet ya gouverneur à tout et ça la biso pas city lo kanda ona et ça la peuple ne Congo donc fa senga pardon na communiqué officiel sika wa tango to ko lukaka to yeba moto asali a monter quoi na pour qui comme et ta province mobima na sonia modèle moye et pesa bande ko balongwa misala toujours na eno mamo kesima nani oyo asala qui était image wana nyonso et bima libanda za ki ma mimi parce que oh yemo ka za ko filmer ezalaki ko filmer na mususu oh to mona ki ya kati na za ko sala yango to pe policière pas na kanga ki na vice gouverneur makoli pas za ko filmer et pas si ba téléphone za ko filmer et to redoc justement autour mutuna mo malamu omoni masolo oyo intimité batu bazala libanda nango
yango monaka jamais bakotia caméra cachée dans hôtel wana bazo ça l'intimité moi c'est mobali ba vivra déjà parce que Redok a ko na carte Redok numéro 1 ya sécurité tu habité à port Redok a bougé il faut avoir coup de fil à gouverneur selon analyse na ngai Redok a fait na bureau na ye azo zo ba semé juste par-ci par là pour bazana ba gens batinda partout ba gens bazali ba déployer partout il y a Vandi pour Redok a déplacer c'est-à-dire budget mo zaki a loué enveloppe na zali au kene tout ça l'opération boy pour policière wana moi c'est ya wana c'est-à-dire azaki déjà averti que non et là au moins au salama heureusement ngaité yemo vice gouverneur déjà ganga a groupe pour salinga boy et puis procureur général de la cour de cassation après enquête ba salaki ba lobi que à toi za commanditaire masolo yango tous allez kotala tu allez ko jumeler biso tu allez ba jeune vigilant tous allez ba jeune oya nzalate oya na $500 corrompre ngai na après na kanga munorote na sala ngote so pesinga yango ezali mbongo ya leta na kolia yango mais na koloba kaka et puis mam tozali koloba to koloba ngote pona ba intérêt ya ngamoko to koloba pona intérêt ya peuple né Congo nyonso peuple congolais pourquoi pas africain parce que oh yokaki soni ezali mobali ezaka na Congo central te na Kinshasa te ezali na Afrique ba mibali bazali ezali pasi komona biloko ya bongo papa azali marié azana bana na ye mbatu moko boye mal intentionné ba filmer ba samusa papa ya bongo franchement ba commanditaire loko oyo fallait bazala vraiment pini siko ye moko vice gouverneur azali wapi pamba te ya to comme des marché ko sa manka mi po ya gouverneur ye moko vice gouverneur azali wapi akoloba boni makamako ko sa non vice gouverneur azali azonga déjà matadi to monaki lettre oyo ezala qui publié signé par vice premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité il avait signé une lettre oyo lobaki kenan ba ko zonga na bango di manière officielle ba zonga entenda ba makambo sala ma déjà entenda assemblée provinciale ba fungo la session extraordinaire ba sala musala na bango ndenge loba pour que justice pe sala musala nango ola ko kopimela bango ba kita na province na bango te bazali ba ne Congo a permettre bango quand même vice premier ministre en charge d'intérieur permettre bango ba kita quand même na province yango to mona ki pe vice akita ki ba yamba ki pe na population ba o ba na ko compatir na ye gouverneur a tout pe akita ki azali na mbanza ngungu azali tout azali na matadi kuna to ali ko tala to ali ko jumeler en attendant justice ezo sala musala nango na dossier ndenge président Félix alobaki na mboka Belgique akosala nyonso ete abongola mwa moke alongola to mpe koloba système ya kanyaka oyo ezalaki efandaki makasi na ntango ya régime ndeko Kabila ndenge bandeko mosusu ya FCC bayambi yango to oyo bamabe malamu toni bakomi bamoni yango lokola etuki bango makasi ouais ndeko na ngai avant répondre à mutuna olobi nazo interpeller susu badéputé provinciaux ya Congo central bon voter vraiment utile, bon voter avec conscience pour que masolo yango esila pour masolo yango eumeli ba basali makambo na to na posta to mona bango na boloko place na bango za libanda te pour ko boma parce que vice gouverneur za déjà kokufa tout ça va jeter au gole quand on a place publique au sala meeting bato ba bisi ba téléphone bazo tala yo ils allaient déjà passer ça kokufa moral c'est koufi moralement aza kokufa physiquement bo mona ye donc bato na faut juste ça musa nango par rapport à président Félix Tshisekedi Tshilombo il faut que tout signaler que azali président de la République azali mokonzi ya mboka oyo peuple congolais apesa yi confiance tant comme na bokonzi biso nyonso toyebi to bandai ko déplorer ngo mikolo nyonso oyo na ndeko Kabila impunité elekaki makasi mutu akoyiba na ye mbongo ya leta boyoka balongoli na musala mais azo circuler normalement combien de détournements salama na Onatra na STP combien de détournements au salama kuna yoka bakanga nani donc na mutu oyo bakanga bango tout bazali o nyonso ba cité o ba yibi ba détourner bazali ba détourner salama na société ebele bazana bango ba kolongola na poste wana mais au revivre vie normal bato ba continuer ka ko détourner yango présent Fachi aye na esprit mususu discours na ya loba pe mabete alobi parce que ba poser quelque question mo pesa yepe kanda ba lobi ke yo zali marionnette ya président Kabila na Martin Fayulu habité na za président de la République soit la marionnette mais na ko zongi sa Moïse Katumbi na mboka te pour Moïse Katumbi azali opposant ou azali acharné donc azali na acharnement moko na Joseph Kabila idété mais azongi sa abimisa ba dio mindongala abimisa ba fangi diongo abimisa bango tout azongi se bato blo na bango bakanga ki injustement
c'est-à-dire azali président azo ba décision celui qui avait nommé alobaki pe nazana doit révoquer ba ministre belé ba bunga idéologie ya autorité morale et mo bungisa bato moi éthique abosa la président de la République yo zali ministre oza redevable et pas il y a président de la République et non et pas il y a autorité morale donc il faut pas longola ba zone d'ombre au bazana ngo parce que le lot est comme trop masolo ya autorité morale président Fachi a bien dit que ngai na aussi sa système ya corruption ya mutu et caractérisaki masolo ya mona mboka Kabila dira mandat na ye corruption ezali na top mutu ayo ko boyango te soki corruption ezalaka te pourquoi ndeko Kabila anomaki Luzolo Bambi son excellence Luzolo Bambi comme conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance et à blanchissement. Pourquoi? Pour constater il y a moi non le bango que nous avons 15 personnes autour de la c'est-à-dire quelque part comprendre que corruption zali on moni banda ko tongami na kisasa ya kosaranate population nzala bato batangi malamu te mato banda kuna ba venir ba immeuble au senti que muto ba immeuble belé so on va na ondeni au potongi 10 immeubles ba 8 ba 5 on va na ondeni vanité de vanité tout ça la mboka pour que jour okufa témoignage na etika la kitoko lelo fatia yé gratuité o salamate bandana botama première tu na 6e primaire coup de chapeau tout le monde a ngoté parce que j'avais suivi matata pona lobby mamba gratuité bandana ngokala ah c'est quelque chose zaki okufa alors va bien que procédure on a bandana ngokala mais application na ngozalaité matata loba bien procédure bandana ikala mais application zalaité mutunde ko appliquer en respecter constitution ezali fachi. Heureusement, tout le monde, ministre Aye, Willy Bakonga, alobi 7e na 8e ba foot créer confusion, il faut pas communiquer, il faut communication dans la macasse. Pour wana ezali par rapport constitution mboka na biso ezali so bien école enseignement de baseeza première et 6e. Par rapport ne ba nga ba retoucher un peu constitution ba nomenclature wana tout ba nga pusango ezala première tina 8e. Yango biso na 8e to convertir comme première na 2e. Mais yango ameka ko sala ba étude il faut qu'on a 6e primaire homme sous on a la procédure ba on a malem donc c'est un peu ça matonzi mingi wana peut-être poussani na suka ya linaka na biso ya mokolo mwa lelo to zwaki bongo po ya bino mwana mboka Claude Mavinga et azali bongo mopanisango na kati ya lingala facile et kamimaka na mwana mboka Zakaria Baba Sui pour la fondation Claude Mavinga activité zo sala makaka to zo na biso monga batute nazala nga journaliste net yo za confrère na ngai so na sali moi émission na zuma $50 $30 na le na libota $20 na bombi pe bona ba orphelin muke mgeto zwara to soutenir na bango biso to ba to senga raté to senga opesa mbongo ya tete yo moko o tout ça me obike mamu mbala zo sala to ko chepe poa akobenga ta yo akobenga tangai numéro zali plus 243 81 07 64 988 plus 243 81 07 64 988 so za poser un coup de pouce pour soutenir bana wana to megara soutenir na bango na mke o na zwaka to na partenaire te mais o amoni que non pour ba jeune na zo moi mke na nga na roke na nga na boîte na ça ba ambiance na nga mais si on pense à ces enfants parce que moni mboka na biso de vivre ni c'est affaire sociale coûte comme na ya kombo et ça na ngo loté qui était sika makamaso makotabula boy longo bani na boka mia sika mboka président Fachi sika to kabwana yo na motuna esuka bayimboka bapalangani bisika ndike basimani na mate province ya Congo central parce que papa moko benga lobi ndeko Sylvain olobaki malamu te ndenge bolobaki ete no toyebi moi makambo mami masali za kami pa ndeko na biso ya bangala boni ekomi ndeko wana na lobaki ete non ezaki ndeko moko mama moko ya Congo central azaka na mboka Canada ndi akomela kinga likambo wana tuna kinga motuna wana yango pe na tuna ki bandeko na yambaki linaka eleki kasi ndeko wana na lobaki te po na koluka lolenge ya kobebisa bomoto ya bandeko na biso ya bamongo te tozali biso bana ya mboka Congo Congo ya ntalo biso tozali bato ya ntalo na kati ya Congo demokrasi na lobaki ngo na ndenge ya mabete na sengi pe mwa bolimbisi moke na bandeko na biso ya diaspora bazali banda na bandeko na biso ya toloba ya bangala voilà mais c'est motuna suka on to so la nemo sur comment ça na suka bato ba retenir ka ke tozali ko bunda bitumba oyo
Congo central, au baby histoire, c'était la meilleure province de la République démocratique du Congo. Ils avaient grand Katanga, ils avaient Liboso, après Congo central, même sur le plan de l'économie, ils avaient l'État. Même si les lots, ils ont Congo central. Alors Congo central mérite mieux, Congo central mérite de dirigeants dignes. Congo central, ils ont sous image dans la Sika. Franchement, je n'ai pas craint à lui de le débit dans le bas qui ont déjà. Et preuve année en déjà, n'a pas ça qui chancité. N'a pas la hypocrisie, n'a pas ça qui chancité pour n'ailler pourquoi. Et preuve année en haut. Donc ça toujours ma beaucoup tout ça ma lo sambo pour que nzambe ayo ka kolela ba na Congo central ba pesa ba dirigeant digne ba oyo pesa sous image ya Kasavubu ya Simon Kimbangu ya Nzezalandu ya Kipavita pour ba Congo central baza batalo lendo ba Congo batalo lendo ba batu oyo ba milingaka pour mama bongo ekitisi biso to na kanda ya osakana te to tikinya sur la justice biso to loba so eloko te toute la justice ça musala nango état des droits fatia lobaki to na posa ekomatina suka ba pesa bitumbu na ba oyo ba montaki kuana matozi mingi tokomi na suka émission na biso ya mokolo mwa lelo na pesi mbote na masa na ngai Jos Mafuala na Bruxelles hein Jos Monele merci beaucoup vient na ngai JP Meya na Londres merci beaucoup lutu na ngai Kabobo Nelka. Merci beaucoup na bandi retour bolandi biso Benjamin le superviseur adjoint Libandi Apembe mon ami personnel on est ensemble ba masa tout ya lingala facile we must be together to la uni pour que musale ke nelboso na pesi mbote na boss nanga honorable Zakari chiku mwambi la pela bandi ko tout baza ko landa biso ba Louison Seke ba Tamba ba Ogi maître assistant Ogi ba Eric Tsumbu ba Dodo mais Noël Mbachi dans baza belé merci beaucoup. Matozi mingi bandaki biso nte ya mokili matokomi na suka inaka na biso na bino mbongwana toyambaki mpo na bino mwana mboka Claude Mavinga azali bongo mopanzi sango na kati ya Lingala facile mpe azali moko motambosi ya yambo ya fondation Claude Mavinga bandaki biso de partout tosolaki moki matali ya actualité ya Congo central mpe la moko interview ya chef de l'état na mboka Belgique tika topesa mbote na bayibalandaka biso mboka bapaya na ndeko Didier Matondo Maswekama ya ndaka biso penza mbote pe Maxime na maimaso kosala po ya biso mbote na ndeko Rémi Kilola l'incontournable mbote na José Tati maire doublé na banso botaki biso de partout na ndeko Saint Marcel depuis États-Unis le groupe 13 colonies na Moïse Kinazaki na sima kamera to mikozali koya abotika malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.